Pipi, pipi, pipi. Et Balobi, Angola, Luanda, précisément la capitale de Luanda. Balobi, Campo de São Paulo, douche congolaise et Indie. Avec qui tout dit le 20 touche, Balobi, presse présidentielle et qui taque sur le terrain pour réaliser bino. Oyo ezali ba réalité, oyo ekobanda d'ici là le 10 novembre 2023 na campu ya congolaise et sika wapi kermesse ekobanda ya tudi le 20 touche. Balobi Paulo Tudi le sénateur a prometté ki bana Luanda concours lisusu ya jogo ya football par rapport en direct et tambolaka direct na kermesse et sika wapi ba mama ya Angola pe Luanda ba oyo ba lula commerce ba iya kakozwa ba tenda na bango po bateka batumba par rapport ya bana ya Luanda nde balela ambiance pe balela moi divertissement par rapport ya ba moment pe ya ba état tozo kende ya moment ya décembre. Et alors le sénateur Paulo Tudi le Mvwandu akitaki sur le terrain pour apesa ba mise en place par rapport ya ba travailleurs na yetu bazala motiver et en plus ba embellir terrain ya football na préparation ya ba kiosque oyo wapi esika ba mama ya Angola Luanda nyonso bakoya wana pona koteka ka chaque jour pe musique ba concert live et kozala wana so bozomona oyo tu ba travailleur ya Paulo Tidulu bazalaki wana sur place pona koyoka lito ya mokonzi tango alobaka par rapport ba capité pe ba réaliser ezali ba rêve nyonso oyo kozala awa na campu ya congolaise sika wapi bana congolaise wenze mobimba ya congolaise ba mama tu ba se retrouver na ba papa oyo bazalaka na kati ya wenze ya congolaise pe bandeko ya basi oyo bazalaka libanda balula commerce balobaki bango pe bakotikala te bango pe bayaki kozwa batenda eza ba département eza ebele awa batuna batu bazwi batenda parce que Paulo Tudi le sénateur alobaki il faut pesaka bana Angola Luanda misala pe activité pe ba mama bazwaka esika ya koteka bazwaka bénéfice par rapport ya initiative. Il y a le cavalier solitaire Paulo Tudi, l'homme qui fait des actions, l'homme au Azalaraso de Alobi, et Akokisaka Aloba qui a promis qui ba maman qui est kermesse ezoya pe tant kermesse ekoki se bozomona oyo ezali ba montage ba réalisation oyo bekipi tu ya Tudi le 20 baza ko réaliser po les jours wana titoko maledi novembre avant ouverture ya événement ya ba premier match pe mobange na concert multi concert ekozala wana na ebsabino bozo komona eza podium esika wapi concert ekobanda kobetama pe batenda oyo esika ba mama sanga bakote kaka nyonso oyo bantaba nyonso oyo ezalaka ya koteka oyo lingaka komila masanga ya pio olingaka esika moko penda divertissement ya bien. Alors Paulo Tudi atikaki te abongisi esika oyo susu na kati ya congolaise et sans oublier place VIP ya Tudi le 20 touche eza wana esika wapi presse présidentielle akobanda kolakisa bino ba réalité ya ba activité oyo bandozala chaque jour totikalaki te tozalaki wana po événement oyo efelekaka toujours direct presse présidentielle d'Angola ekozala wana po pesaka bino bilengi.